Bandeko balandi ya Congo Millennium tozai penza na esengo ya kozongela bino lisusu na mokolo ya lelo po na émission na biso l'invité penza toyambi nani toyambi Sylvie Ndaye. Sylvie Ndaye azali nani? Azali mwana ya joueur Ndaye Mulamba na kombo na ye, kasi surnom na ye penza to pe kombo na ye oyo tomesanaki kobenga ye na bale ezalaki Mutumbula. Voilà, sikoyo yepe azalaki toloba parce que azana na bon moi, mais tozo bazalaki parce que azaka robeta bale. Il azalaka meilleur buteur ya Coupe d'Afrique na compétition moko atiaka 9 buts. Alors yende apesa biso coupe Moseka à l'époque na République du Zaïre. Yende penza moto ayelaka biso coupe wana elongo na baninga na ye kasi mingi tokolobela ndeye. Pona nini émission en lelo toponi te tolobela ye, toponi tolobela ye parce que azali na esika moko ya pasi. Bolanda tokota penza na kati elongo na Sylvie Ndaye oyo azali mwana na ye. Mbote na o Sylvie. Yes, mbote chana. Sylvie Ndaye penza toyebi te ezali bai diaspora to pe bana poto na ya Kinshasa mingi penza ba se dérangeaki mingi ya Kinshasa ba se dérangeaki ba obi te balandaki o penza na betando eke kasi bayoka ki yo penza malamu te sika penza bana ya poto pe bayoka yo eloko ni penza ekomeli papa na yo o azalaki joueur ya Simba à l'époque ezaka yango ka Simba voilà o ekoma lelo Léopard eloko ni ekomeli. Ok, bon, bonjour na bino d'abord batu nyonso ya Congo na bana poto nga Sylvie Ndaye mwana ya moko na biso ya Congo Papa Ndaye. Bon, Papa Ndaye eza mwa pasi na obeta lisolo ya Papa Ndaye na pasi na motema, mais so na obeta boye nazokoka te me nasengi Nzambe apesanga force na courage. Papa Ndaye asala honneur na batu nyonso, asepelisa biso nyonso na Congo. Papa Ndaye azaka mpona biso famille bana te. Papa Ndaye aza papa ya batu nyonso a Congo mobimba, voire même na Afrique mobimba. Mais pasi pe mawa ya komona Papa Ndaye na hôpital Ngaliema. Papa Ndaye il est négligé. Papa Ndaye aza négligé makasi na hôpital. Papa Ndaye azozanga bakisi. Papa Ndaye azozanga makambo ebele. Papa Ndaye azozwa traitement bien te. Alors Sylvie, c'est vrai que eza pasi penza kasiento mais un peu kosolo là. Papa Ndaye azozwa traitement bien te. Bison soto ebite atanga naza mopanzi sango penza na République démocratique du Congo. Kasi le mo petan likambo penza ezwaka moi gouvernement moi nini. Est-ce que penza to pe ministre na biso ya sport bako sala eloko te pona Papa Ndaye? Bon, ok. Nabengaki ministre ya sport son excellence papi Nyango nasalelaki testo nayebisi ngai bonjour, je me suis présenté nayebisi ngai mwana Papa Ndaye, en tout cas c'est urgent, toza na Papa Ndaye très gravement à l'hôpital. Son excellence a répondre nga lobi que non, contacter Pacho Panda nde yebisa ye ba désir na oya oyebisanga. Pacho Panda zanani? Bon, Pacho Panda pas ça la naie paraît-il. Bon, en fait, je sais pas parce que hier a ebisinga contacté secrétaire na eso inani. Nde na yego benga Pacho Panda pesinga kuna ba numéro na ye. Na bengi Pacho Panda na ebisinga vivier Pacho bonjour nga Sylvie moi Ndaye. En tout cas, tout ça très urgent na papa à hôpital. Na bengi son excellence nde a ebisinga ke na yebisa o ba désir. Ah OK, ça va na o rappeler o. A rappeler ngate. Le lendemain nango lisusu na eko benga o ça va na uti komela lisusu ministre message. Lobi nango papa za na problème makila silaki. Docteur a esibiso que non ou soit to somba makila 4 personnes ba pesa makila to bakisa na mbongo likolo. Na eko benga vie Pacho nga vive Pacho en tout cas ça urgent papa na ministre za pal. Docteur habite dans les médias faut bazong sa makila.
vie pacha yebisinga bi ok ça va na rappeler a rappeler te lobby vendredi na eko benga e ayebisinga bi ok ça va naza na matanga mona nazo rappeler yo ti lelo moko asali geste te mutu moko pa leki te ata mpona visite donc ata mutu te mpona visite. Donc ne belé ya mai nyonso oyo penza meilleur buteur na coupe du Zaïre asali na République démocratique du Congo parce que photo bati lelo parce que bana biso moko torotanga yango toroyeba yango eloko moko te donc nde toloba boye eza kaka yo moko na famille. Oui, ezanga moka na bandeko nanga na ba grande sœur nanga donc famille ata moko te enani gouvernement donc mutu ata moko te au fait je peux dire mutu ata moko te ni mpona visite ata mutu te abengaka esko nde nini eta tosala boye ata mutu te ni appel ni visite ni geste eloko te balandi nyonso oyo bozolanda biso na mikili ya poto na Kinshasa c'est vrai ça fait mal mpo nayebi ke biso mpe na Congo Millennium surtout Tatiana balandaka nga bozolanda nga mpe bakondi na biso ya mboka oyo. En tout cas vraiment il faut faire quelque chose mpo na Papa Ndaye toyebi ke mbela ekendaka nango mais bozala pe quand même na volonté moko ya malamu ya koluka kosunga penza liboto parce que na mito baza na besoin ya lisungi na bino. Sylvie soki penza otali caméra eloko nini osenga tant mosusu na ba diaspora po toyebi ka lelo koma nango tosenga na biso mingi bango po bango nde batu baka na motema ya mawa ke gouvernement na biso. En tout cas pour l'anga vraiment sogo moi na leki boye na sali émission boye en tout cas avec triste na web sabino tosenga lisungi o tosenga lisungi azam do azam mutu munene c'est un héros oya biso ya Congo awa yende monument o tozalaka naye en tout cas bomeka kosunga e batu nyonso baza partout batu nyonso bana poto na Amérique Europe Asie partout na Afrique en tout cas toluka moyen tosunga Papa Ndaye. En tout cas Papa Ndaye a besoin ya traitement makasi Papa Ndaye so il s'agit de attaque au déplacer ata nyonso Papa Ndaye azozanga biloko ebele Papa Ndaye azozanga bakisi Papa Ndaye azozanga makambo ebele ba examen makambo ebele faut que ça la possibilité ezate na osenga pe na bana poto nyonso o nyonso ayebi Papa Ndaye papa Hippolyte qui mbalanga en tout cas na osenga vraiment yonde mto sala rapé mission kuna na France o meka ko contacter batu nyonso oyo ya Léopard o bazana ya basala émission kuna ya nani o meka ko lobela si Papa Ndaye o nyonso ko luka a aider Papa Ndaye et ozala bien ming parce que Papa Ndaye soto bito taila ka gouvernement eloko esalama te j'espère na botala ba image mususu oyo na tindi wana donc c'est triste na mawa mais choix ezate parce que soutien ezate donc gouvernement eloko mo ezosala te so na sala mission oyo parce que ekende na Europe donc monde entier mobimba botala ngo bo soutenir Papa Ndaye botika ete wana za papa na biso oyo asali honneur na mboka na biso ti lelo ata ba Samuel eto batubwe ti lelo mutu na abattre ba record na été alors ndenge zana toluka moyen to sunga Papa Ndaye azaka biso bana na été Papa Ndaye aza papa biso nyonso bana nyonso ya Afrique ya Congo alors ndenge zana bilo nyonso boza partout par là bolanda par-ci par là bozolanda émission oyo boluka moyen bosunga Papa Ndaye numéro nanga e oza fixé wana bon nango en tout cas boluka moyen bosunga Papa Ndaye numéro nanga eza plus 243 90 55 655 89 652 plus 243 90 55 89 652 plus 243 90 55 89 652 ngai Sylvie Ndaye en tout cas soyez aider bosungi Papa Ndaye ekozala esengo mingi
ata lelo ndenge akóma na chaise roulant bongo sengeli tomonaka ye mpo ye nde moto asala biso tozala ye nde Sylvie, papa ndaye akendaki na Inde, mais sikoyo suite nango na Inde ezalaki ndenge nini epuis bisa biso akomi na niveau nini? papa ndaye akendaki Inde. Papa ndaye ntango akendaki Inde, papa ndaye akendaki Inde na 2000. Papa ndaye akendaki Inde na 2016 na novembre. Aye kozonga na 2017 na mars. Papa ndaye azali na problème ya genou. Awa balongolaki ye rotile oyo batiaki ya plastique. Sikoyo docteur akoma ifayaki azonga dans 6 mois. Dans 6 mois ne ifayaki azonga 6 mois ekoki azongi te. Douleur ezosala, douleur ezosala, douleur ezosala, douleur ezosala. Alors binomo boyebika mundele so asali atie eloko na ye esengika ba jour wana ifoka ko intervenir. Ti lelo na nde papa ye kokwea lisusu azongi hôpital lisusu. Na balandi nyonso ya Congo Millennium bino bayo penza bozolanda Tatiana Osango lelo awa en direct babite o azali pe na posa ya lisungi bozwi numéro ya Sylvie Ndaye kasi ba oyo boza mikili ya poto tant mosu boza na besoin te bo passer directement mopanzi sango moko penza ye azali journaliste soto koloba mopanzi sango laksi journaliste Hippolyte Kimbalanga bo contacter soit na Facebook na ya koma Hippolyte Kimbalanga to bobengi ye pe na numéro na ye po yaza mopanzi sango peut-être bokoluka bosana émission par rapport à Papa Ndaye to bokoluka pe botinda lisungi awa epa ya Sylvie boko benga na plus 33 bokomi 6 18 67 241 2 Nasuka. Donc numéro ya Hippolyte Kimbalanga po na ba oyo pe boza na besoin miki ya poto msubo sunga partir na ye mais suite nyonso ekomela biso a na Kinshasa soki lelo vraiment Papa Ndaye ya se retrouver en bonne santé et ozala bio moni eba mamsu ekomela biso na vie juste ka souvenir nzambe kanisanga na salisaka papa moko alingaka kufa na salisaka libota moko ezangaka baleka na télévision pona manque ya pona manque balukaki lisungi nzambe nga apesaki kanisa bamsu booluka babana obota mambo osala yango pa fo mo ape nzamba fongolelio to ana besoin botindela biso awa ba million te mo mukie wana ka ozwi oza na 2 euros, ozana 10 euros, ozana 10 dollars, ozana 20 000 francs, awa na Kinshasa, ozana combien? Tosa na biso commerce te, mais aka aide nde tozo senga vraiment le toye na biso kaka en mode aide. Sylvie, moi liloba na ya suka par rapport ya émission na biso ya lelo. Voilà, merci beaucoup Jires. Après si vous pensez que comment ya bien Sylvie au passé message moro na gouvernement na biso parce que bango pe bazolanda yo. En tout cas, non sengaka na gouvernement na biso en tout cas to bossa na Papa Ndaye te bokanisa Papa Ndaye na sengi bino nyonso ba ministre banani ba tout ba Denis Kambai banani en tout cas boleka kosunga Papa Ndaye. Papa Ndaye azala manque à traitement zozo traitement bien te baki sezangi makambo ebele en tout cas na sengi na ministre batu nyonso ko bo santé na bo santé pété papa na biso André Kimbuta. En tout cas Papa André Kimbuta ko tika biso te yo po tiaka biso poids tour wana yo po sunga ki papa ko tika biso te. Denis Kambai son excellence ko bo sana biso pété yo po sunga biso tamulai 4 mois au sunga nga je me rappelle tant mari misama kufa itozali na papa kuno yaka kotala osungai makasi papa Denis kobosa na biso te. En tout cas na sengi pena ministre papi Mnyango en tout cas sunga biso papa kotika biso te so moni na oloba boy en tout cas nga mwana bino to suki vraiment en tout cas botia biso po bosunga biso pona ko aider Papa Ndaye. Papa Ndaye c'est un monument ya Congo na biso. Aider Papa Ndaye, ça va nous faire plaisir biso nyonso bana Congo. En tout cas na sengi batu nyonso ya poto bosunga Papa Ndaye. Bobo sana te numéro eza
plus 243 90 55 89 652 plus 90 55 89 652. Na WhatsApp bakozwa ngai 0 nani plus 243 90 55 89 652. Na WhatsApp bokozwa nga. Facebook so pe bokomeli nga bobeti Sylvie Bilonda Ndaye bokozwa nga botindela nga inbox makambo nyonso eza wana. Merci. Merci beaucoup Sylvie Bilonda Ndaye wana nde ezali kombo akoma na Facebook. Merci na papa Rikidi Bendi #1 ya Congo Millennium penza yo muto meseni kosunga yo muto pesaka baimboka penza espace ya boye pour que to boaka mbela na biso penza yokana na monde entier. Merci également na maman Jolie di Bendi la pomme verte babi motema ya papa Rikidi Bendi. Merci à toi Jires Mwanda vraiment babi équipe technique mobimba ya Congo Millennium Bello, merci. Merci également à moi-même Tatiana Ossan au câble mère de la presse congolaise. Yakato Bofenda, Boza Wapi. Nicole Batafe, Boza Wapi. Ya Bébé Faïla. Ya Jolie Mayala, Boza Wapi. Yann Marie Chenmont, toujours quand na 4 émissions na biso. L'invité Bobo Tobondeko Eko Bako Régnier au Mabota Mabino. Au revoir.